mbote na bino banso bozwi libaku ya kolanda biso Sef Mago na nzela ya Congo France Télévision. Tofongola basango na biso na politique mission ya MONUSCO na ikolo Congo démocratique et monono côté yango population ya Goma balobi opération zéro MONUSCO na mabele ya bakoko tolanda mongongo ya Sef Mago. C'est toi. Ça, c'est pas ton pays. Ça, c'est mon pays. Vous devez rentrer chez vous. Vous devez rentrer chez vous. Toi, tu vas rentrer chez toi. Mondoki ya makasi ya mokili ezali population. Tango population akolaka na molimo pe na makanisi lobiko mimonisa makana nzoto. Population ya Goma talisi na mokili mobimba ete azali mondoki pe abeti eyokani. MONUSCO oyo azali lokola mokufi miso to pe aveugle na eteni oyo amoni mamona meso. Mbula boni azwami na ekolo Congo démocratique. Bato boni bakimi bakomi lokola mopepe ya kaina bazangi bisika. Atako bato bakufaka ya parti este eleki na yango population ya Goma mingi penza bilenge batelemi lokola moto moko pe balobi soki tokolongwa na lisanga ya Amerika tolongwa mesengeli na MONUSCO azonga pamba te mosala na bango ezali komono te. Nous avons beaucoup été endeuillés par une mission qui vient seulement piller le Congo au lieu de nous aider. Pendant longtemps, la MONUSCO a commencé avec la MONUC comme une mission d'observation. Ils ont changé, ils sont devenus une mission de stabilisation. Et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, soit une mission d'intervention, mais on assassine nos frères à Beni. On égorge nos frères à Beni, à leur présence, il ne faut rien. On égorge aujourd'hui nos frères à Nituri et ils sont complices de ces malheurs. C'est qu'aujourd'hui, nous demandons le départ de la MONUSCO parce que ça n'est trop. Le peuple en a marre. On a beaucoup pleuré, maintenant c'est la fin. On va rester, on va dormir ici, on va manger, on va préparer devant les installations de la MONUSCO. Ils n'auront pas la paix tant que nous aussi on n'aura pas la paix. Le gouvernement doit cesser avec cette hypocrisie. On doit quitter les Nations Unies si le UN ne comprend pas que les Congolais ont besoin d'une paix et n'ont pas besoin d'une mission de pillage. La MONUSCO a des vols chaque jour vers Walikale, vers Massissi, dans les centres miniers où ils n'ont pas de mission. Ils vont y faire quoi? Pas seulement pour piller le Congo. Entre-temps, il y a nos frères à Beni, il y a nos frères à Nituri qui sont égorgés jour et nuit. Les M23 a récupéré Bunagana, ils ont dit qu'il n'y a pas de preuves que le Rwanda appuie les M23. Quelques temps après, ils ont dit que les M23 a des armes sophistiquées. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont dit qu'ils n'ont pas de munitions, mais ils ont des munitions pour tirer dans la population. Nous comptons aujourd'hui plus de 3 personnes assassinées par la MONUSCO dans cette manifestation à Goma. Et on leur dit qu'ils vont finir par nous tuer tous parce que nous sommes dans une démocratie et le peuple ne veut pas de la MONUSCO. Assassiné ou blessé? Assassiné, ça veut dire on ne sait pas. Il y a quelqu'un qui a été fusillé à la partie, au thorax gauche. Mais on ne sait pas, c'est là où il se trouve le cœur, on ne sait pas son état jusqu'à maintenant. Ça veut dire que c'est une mission criminelle, comme ils ont appuyé les ADF à Beni, comme ils appuient les Kodeko à Nituri, ils veulent encore assassiner le peuple. Et aujourd'hui, le peuple se lève et dit non, on ne libère pas un peuple se libère. Lumumba avait dit, les Congolais eux-mêmes écriront leur propre histoire. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons écrire notre propre histoire pour dire non à la MONUSCO et dire que ça n'est trop, ils doivent partir. Na maso biso Sef Magazine tolobi mingi penza na bakambi ya ekolo Congo démocratique bazali na miso pe matoyi esengeli bazwaka mikano yambo population asilika likambo ya Goma ete ya bino mundoki moko te eleki population na makasi kite les groupes armés. Tokatisa na ngambo ya balobeli to pe ba député bilan nini esengeli to pesa na ba député oyo tovotaki na 2018 tolanda. Ba député to balobeli o to ponoki na maponomi maleki esengeli to pesa bino combien sur 10 soki to komi na maponomi ya 2023 esengeli to pono bino lisusu bomi pesa biano na rentrée parlementaire ya session ordinaire ya mars 2022 na discours na ya bozongi président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosoko Diampwanga atalisaki to pe rappelaki lisusu na ba honorable député mosala na bango na parlement elingi koloba ete mingi kati na bango ba sana mosala oyo bakendelaka pe mingi kati na bango bayaka te kasi bazwaka misolo atako balobaka exception ezangaka te kasi balobeli boye baete mingi kati na bino bosali libumu tulu kota likambo yango penza Sef Magazine atunaki motuna oyo ba député to votaki ban oyo to votaki po basala mandat na bango de 2018 à 2023 bazo sala musala malamu bilan na bango ezali positif oyebi pourquoi
avant que côté ba député sengeli ko yeba mission ni peuple apesa kabango. Mission on ezali ya ko légiférer, ko voter ba loi, peut ko contrôler exécutif. Ba député ba sali yango au moni d'ailleurs dans une carana session ya mars aussi la awa, il y a eu 22 lois qui ont été votées au niveau du parlement. La loi électorale, to pesi peuple loi moko ya kitoko parce que au moni ba élection na mboka na biso ezaki toujours fruit ya ba contestation et belé. Et comment qui si ma élection komona moi congolais moko benani mupanzi oyo seni a publié provisoirement oyo cour constitutionnel a validé résultat on a été accueilli comme proclamé en tant que président élu. Ce que loi électorale autoju lelo et que sungamboka parce que la contestation on a te prendre en compte pour que et s'arrêter. Avantage de la loi électorale oyo sikoda kezo bomapé ba parti mallette. Lelo est commis pour que parti ba ba kondima ba candidat na bino na niveau ya seni bandima ba liste ya candidature et sengeli bozala à 60% à seuil ya constitution to benga seuil de recevabilité. Na niveau de députation nationale, parti politique est même à 300 candidats. On a des contraintes belé loko la mbongo pour ba contrainte loko la ya crédibilité na niveau de la population. Bison ba union sacrée to sali mandat qui toko ba député na biso ba sali musala bien. Déjà positif parce que to pesi ba loi au peuple azali ko profiter na ya. Na bilan oyo ba député na biso to tinda kana assemblée nationale ezali mabe makasi ezali négatif parce que otala lolenge bazo sa ela musala na bango en tout cas eza malamu mingi te parce que mission na bango ezali ba ko contrôler gouvernement na ba entreprise publique mais jusqu'à présent tozo mona ta iloko mo côté à part ba mekaki ko bengisa na mona ki ministre ya nini ya économie hein sauf que yende ba ko destituer mais ba ministre ebele makasi lelo boy baza ko sala musala mabe quel que soit le mandataire public, il fallait l'Assemblée nationale aille convoquer Bango, mais jusqu'à présent, bazo convoquer Bango parce que bayebi que Bango peut balia à kana katwa na mafia wana peuple congolais a connu comme azo se retrouver. Donc c'est pourquoi biso tolobi que en tout cas bilan na Bango ezali négatif. Je ne sais pas ce qui un jour peuple congolais aille pour reconduire moko na kati na bango na kati assemblée nationale. Moto ya bwanya amona kama bena musika pe akimaka. Sef maga beteli balobeli oyo basali musala malamu kitoko pe apesi 0 na ba o baebi musala te. Mamina Katua moko ya ba interfédéral ya parti CRD a bengisi basi lokola ye na réunion politique ya fédération na bango ya Lemba dimanche nyonso. Tolanda commentaire ya Sef Mag. Mokolo nyonso ya lomingo topé dimanche na 15h CRD na fédération ya Lemba basangana kana ba papa ba maman pe bilenge na bili 31 mosika te na super Lemba na yemoko mamande ya yebi Mamina Katua bongo fédération oyo ya parti cher ya honorable Mosoko dia Pwanga Joe Biden ngape na za mobali et telemi lokola masasi calculé. Pas une parcelle sans la CRD. Interfédéral Mamina Katua lokola mwasi alobina ba maman ya Lemba Foire, Lemba Super, Lemba Rigini, Lemba Imbwa, tata yekola zali moko Félix Antoine Tshisekedi pe parti politique convention pour la République pe démocratie et sengeli zala mitema na biso na bandako na biso pe bisika banso na yango abengisi ba maman ya Lemba. Maman telema tango yo ninganaka maso pe eninganaka boye malamu. Kakana politique interfédération ya parti CRD na Congo central na cataracte elongo na Mimi Kelele oazali vice-présidente chargée ya organisation féminine ba sensibiliser population ya Congo central Tolanda bango. Ilimbo katufutuka kukuko
Mwasi ya mayele atongaka mboka te kasi atongaka ekolo. Mimi Nkelele moko ya basi ya bwana ya ekolo Congo démocratique pe ya parti politique convention pour la République pe démocratie CRD na Mokuse azalaki présente pour sololeki na Congo central na Kulingongo na district ya Cataracte. Esika moto na ngenge interfédéral papi kweta disa kiyanda a chapotaka. CRD Kulingongo abongisaki milulu ya kafu oyo moboko to pete mizalaki lancement officiel ya activité ya parti cher et honorable Christophe Mbosso Kolia Mpwanga pe présentation ya comité dirigeant na yango. Bongo vice-présidente chargée à organisation féminine Mimi Kelele a sensibilisaki ba maman ya Kulingongo pe atalisaki na mwasi yete esengeli na ye akoto pe achama ele na gérance ya choses publiques. Bongo pona kotalisa bango ke ye pe azali ne Congo abetaki ndinga. Metu zoleleke fata dienda kuntwala. Waba yakala ka tutindika kuntwala beto mosibakento kumanima. Me yakala foele kuntwala bakini mbongo zali yansikini mapumati. Bebeni to bakento. Fotu bakini mbongo. Katufutuka kukuko. Tutalenzila. Emuna ifofa kwa nika fo unu kiki sikiriere ikangamene. Wetu kuma kwa kukwilungongwe. Kanu yindula moko unu kiki sikrieri yani fo kweke enki wetu kuma kukukwilungo na manson biso Sef magazine tolobi iyo boende ezalaka mwasi azali mwinda esengeli atia malikolo ya mesa longoni ya mama Eto musoma dina Tokatisa na ngambo ya société, policier azali mobateli population topé semer ya désordre. Tolanda élément oyo ya Sef Mag. Policier azali mobateli civil na biloko na ye. Policier azali moto ya mibeko, moto oyo esengeli atambola na alima. Atako motungisi ya ba moto taxi pe ya bakumbi mituka. Esengeli na policier azala ndakisa ya malamu. Kasi lolenge ni toko ko benga ba policier oyo bazali komima mokumbi mutuka to pe chauffeur lokola moyibi boye. Atako asali mbeba, atako afuti pako ya leta te. Esengeli ko sala lolenge oyo 20h. Pona kosuki sabiso Sef magazine tolobi policier okofuluka na misolo ya bakumbi mituka tope bawewa te tozali na état de droit soki misolo oyo bapesaka yo na suka sanza ezali moke ganga na bakonzi babakisela yo tika désordre pe bino bakumbi mituka botika bambemba po ete policier alukaka ba infraction na makasi. Tozaka na société, ba moto taxi otobinga kabawewa ba réagir na décision ya vice-gouverneur ya Kinshasa Jekuko Mulumba na Mambi Matali identification na bango. Vice-gouverneur ya Engumba ya Kinshasa Jekoko Mulumba atalisaki na ba moto taxi oyo tobengaka bawewa esengeli na bango bazala identifié elingi koloba ete basomba ba plaque immatriculation pe bazala na ba casque na délai prévu. Bongo ba moto taxi mususu bazalaki d'accord te. Kimbuta yang atikana nyonga ba motari yemoko ayebi apese biso longonya à l'époque. Ngubila yaki azaki plus vite pour la côté que biso identification ya matriculation à moto. Toboya kité. Tolobi il faut passer la bakiché. Oyo ko périmètre que ceux qui montent à Sombi, ba pesier carte rose na plaque de matriculation. Lelo mwana mboka oya yé na système ya côté que biso plaque de matriculation sans carte rose. Siko ceux qui ngana bungisi plaque de matriculation eko ya kana moto. Nini école qui se ngana sombaki plaque puisque vélo jeune a pesa kate azo pesa biso kaka plaque de matriculation. Mais na moto un moment eko yaka carte rose ezate. Nini école qui se batekelinga carte rose par l'état provincial gouvernement provincial. Dede tozo telemele likambo oyo ya kosomba plaque de matriculation pourquoi? Tozo na taxe de stationnement ya moto. Oyo ministre mona mboka alobaki ke tosomba taxe oyo par jour 500 francs. Na ville à Kinshasa tozo na 10 000 quelques de motards oyo cyclaka par jour.
Bongo na ngambo mosusu président national ya ba moto taxi Ziko oyo akumbaka Asibel Anipe Tamse yepe atalisaki na tata vice gouverneur mikolo oyo penza ba mototaxi bazali kotambola penza malamu te à tout moment bazali ko bebisa biloko ya batu ko tumba mituka ya batu à tout moment soki accident salemi ezali sujet moko munene oyo ezalaki ke gouverneur alobela yango oyo ezali kolakisa ke ba wewa mikolo oyo bakomi ko se rendre justice mbala mingi na makambo ezali kokomela bango sujet ya mibale ezalaki mingi pona identification ya ba moto ezalaki ete ya solo gouverneur alobaki pona ba motara nyonso ya ville province ya Kinshasa na ba moto na bango basomba ba plaque batia na kati na ba moto na bango ke toyeba nanu nani azali wewa nani azali wewa te pe toyeba ba moto ezali ya banani na decision na ke ba wewa ba motara ya ville ya Kinshasa basomba ba plaque ngape na ndimi yango mais ministre provincial ya transport vike nazali ko telemela makambo ya ba taxe de stationnement parce que nde bitumba auto zalaki na ye nga nazali ko telemela makambo ya ba taxe de stationnement que non taxe de stationnement ezali selema na ville province ya Kinshasa ezali ko respecter mi côté tokosenga kaka na vice gouverneur ya ville ya Kinshasa Jekoko Mulumba décision ezali malamu mais kotikela bango pe mois délai ekozala pe eloko malamu. Population ya Masina na quartier 3 basengi na ba autorité compétente ete train ezonga pendila na yango ebongo pambate pasi na pasi tolanda yango na mongongo ya Josephat Mwanza pe bilili ya Junior Tankoi. Esaline Mbula Libwa Mobimba population oyo bazalaka na commune ya Masina pensele bakoma na ba difficulté pona kozwa transport po babimati na boulevard eloko moko oyo ezalaki kosunga bango kouta aéroport ti centre ville ezalaki train ya Masina na 500 francs congolais okouta aéroport ti place ya gare. Pasi eza kaka train ya Masina ekufa kutu chemin de fer rail botala ndenge ekundama ata trace moko teke engunduka ezalaka koleka awa ebongo pe na ngambu ya population na ba mama oyo batekaka nzinga awa bango kutu fongoli lisusu wenze bakomisi na bango yango ba mesa pamba te ba autorité bakipaka na bango teke nzela oyo ekundama yango interesaki kamera ya Sef Mag. Afoda ya mikonza mboka biso ba amnesty for bambonga ba musaba sunga bana na bango bonza nzela leta po ba tambola bien. Atambola bien na nzela nyo sunga tambola. Bango mbongo ka osala ko kulinga ka basi baleki bobo. Ito sa de lote. Sa rai kuma salite ba te ka ku emena rai. Ayo salite for. Mikonza mboka biso ba basala likolo. Toumela wenzo rai na biso ya nde omona bo ebeba salite makasi poto deke toza vraiment na nzela te na rai to souffrir makasi mana rai awa de omoni moi bien pona elanga mais soki na mbula okotambola te na rai awa salite makasi nzela za biso te de tomona passeport bimata boulevard munene tomona passe moto emataka omona moto 1500 2000 po bimaka na boulevard wana a partir quand nzela vraiment letande akitana na quartier 3 wana raise to biso kotoyo peme na aéroport ala wenza mulondo banala siat na biso ya loi sati kote boye to la vraiment nzela te bana mapela rai et to ala nzela te poto bima kwesa mona beto ke Pascal to nyo kwa mala moto na mbule ya raté nzela za te surtout atwana ilanga bota mbule ko bana ba moto bazo souffrir nzela za bien te ba fulu rai moi te peuple zo souffrir so mbule bani mama otambola ate mama wapa na pasi bakonzi baita ya solika wenze mne mama baluka mbongo menzela malamu zate train le karasute mama to souffrir pe na Congo banda 2019 raye sala lisute train e yaka lisusu awate tozo souffrir makasi nzele zate mai ezate courant ezate hôpital ezate tokoma kobota na mabele eske bakonzi bakotalela biso likambo te tovotaka bino mingi ezala badepite me bozosunga biso te toyebi te tosala nini tokoki kosala nini papa si tolembi
bakonzi ya Onatra na ministre ya transport provincial ya Kinshasa. Population ya Tchangu bazalaka deja na ba difficulté na likambo etali transport en commun. E bongo kutu banzela ya malamu awa ezalaka nango te. Soki boye na ngambu ya route rail to pe chemin de fer na kanisi ekozala pe moko ya solution pour na diminuer ba embouteillage inutile o ezalaka surtout au long ya boulevard Lumumba. Sika tokomi na tango ya rubrique na biso tokoyeba yo na misala na yo bongo Sef magazine azalaki na balabala pe atunaki motuna oyo bino moko bolanda. Mbote osambelaka wapi? Nasambelaka na homonnerie protestante. Ok papa, basali ya nzambe mingi tozolobela oyo eza basali ya nzambe église des réveils. On passe en nini yo koko sambela église na été. Oyo yebi benandi aza mama na bêtiser. Baza ebele. Tanga na komba moko te. Nakopata Denis Lesi. Denis Lesi. Nakopata Mike Kalambai. Nakopomba te parce que ça makapu na nzambe. Ça vraiment clair que wala te ba tene na okene ko sambela église wana te. C'est ba dire to mona makambo to moni wala ba fixa nzambe. Basé belé. Ah bon. Na juger bango te mais vie ba pané ba s'affichaka. Aujourd'hui mu doloko ndeko Moïse Mbie na koko te église na été. Ndeko Denis Lesi na koko te église ata bengi ngata pesinga mbongo. Na koko te. Ota tuna kaka pasteur nini to église ni to na so bengi na makaso ya sambela te. Ndeti ngai. Église ndeti sans presser et pas Jean Bosso Kindomba. Na ensemble te parce que nazali na problème. Na ye pas passer na bina ye. Ala nelanga pona kaboy. Passer a tout ngaso na kenda Dubai. Et ça nga passe. Awande to tche mokoloto na basango na biso ya Sef magazine ya mokolo malilo bongo totondi matondo mingi na etando na biso Congo France Télévision pe équipe mobimba ya Sef magazine tobo sanité mokambio akambaki biso na édition ya lilo Jefat Mwanza pe bino nyonso botika malamu tokutani bongo na mbalasima.